ngai salinga pasi tanga zo traiter ba elombe ba masumu ba zoba surtout ça batama boke wana sikoyo likamba papa mbebimaki ya Marcelo tango Marcelo lobaki na papa wemba awa tout le monde a soit mais ce que tango ya traiter fait maboke ngalema nana lobi batata wa bino ouais bino siko lobaki amake maboke ngalema amake maboke bino batama boke donc ba elombe batu pas elombe za maître avocat bodo za maître avocat batu batangi ba classe makasi to za ebele batu batangi ba classe mais un certain Célio autobi historique nae abimi na ingratitude c'est le attend à combat dit kérodité tigabou si épais si pas si mais est-ce que yo tala ba comédien et là nous ko bisa ba comédien ceux qui va toucher comédien balage koke musika te ba balage ba ba yebika Belvina sila oh ah poni yo ko tsaka Belvina sila ba boala ba ba yebi Belvina sila na kinga kati ceux kinga kati lo lo ba kinga kati ba fingeli bino ndeko ba fingi ndeko te ba fingi na bino nyonso batama boke wana c'est que musala busala exama boke donc pona bango maboke za kenjir ah ndeko na ngai ata respect omoni Célio ba parents na yo bazate na bomoy tika ko fingisa bango parce que ba propos to tenaka ba mona maman éducation ba parents ba bokoli yo ndeni bate ngako sablo ko na TV te yo na Célio na ko za mukolo otu na ngana Célio ngana Célio ngana ko za camarade de Célio ke ba ya bengo petit wana c'est ça force na wana oui force mais to yeba na ko benga te ayebi ngano ko nzeta mobesu kutu fali azo benge petit wana abenga ka fali petit pona n qui motema mabe koyina omukuna bakuyina abenga pe saisa mwana na saisa abenge mwana na po alingaki te saisa ya bonga lokwa saisa ya bonga koma na bambongo esala ke passe na motema tu vois tika na bongiso miko c'est le oya c'est pas na bongiso saisa itendeni ya za mutama boke ou za muta musique kasi po baza banga makamsusu so inatali Célio azoloba arrogance au Célio lobelango c'est l'argent mbongo moni mbongo etinda moto ba na kuko amanke mutu nyonso amanke yo mbongo donc basimi mbongo bina filé aleki Célio bina filé amema ba ministère ba voyer Célio amema nani alors que c'est même ba ndé de répétition même ministère Célio lo ba na kota na tapa bina filé tika bo pourquoi papa tika ba vanter ça ozo prouver Célio nazo prouver te mais tozo mettre en garde na mettre en garde na lingita kenzira zo kene parce que aibi vine nenga bandaka et pas dit Hérode tout ça qui na ye to mona ki azaka animateur te tout de na la tiani mettre na zanani tout na yo c'est les animateur na za mettre na yo na animation tout na mettre na nani oh c'est Léo a outa pas dit Hérode après à quel point akota nani kuna pas dit Hérode aboaka ya kota ne ba rekita ke wapi asanga test. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabinoye, 207 de la presse, Papa Koulouta Famille Bota, Koko Warrior, Beauté à Deuxième République, Chaka Congo, Vinanga Chaka Congo, préfet de discipline. Merci beaucoup. Na abonné tout besoin d'Abisso à travers le monde et surtout Nabino Bato, tout Bolingara Jerry Kobetox, Koko Warrior, c'est la Rabino Moussala. Oh, yazot bundana toujours. Boli misanga mungongo en tout cas Léopard Lobby. Soro CPT c'est cosa congolais. Voilà, merci beaucoup na Migra Malundi papa Nenis Pemba et puis na Pichum Voama depuis 1900 Tropicana. Voilà. Tu es na kolobela problème oyo conflit oyo to sortie médiatique oyo ya Célio pona fiston sai azali président. Donc to solobela lelo na makambo etali batu ya théâtre relation nini bazaka nango na ba musicien parce que mon a fiston ça a traité et nani Célio a traité fiston ça est criminel a traité de tous les mots mais na yambeli bino mutu moko azavi Célio na bi que Célio akokama makasi azavi na ye ayebi pe Célio mwa muke mingi pour te solo est-ce que comédien na musicien ba ko swana boye na média pour baloba na fiston ça c'est mutama boke moko boye
ndie bazo diminuer et puis dans retour na pe invité na pourquoi ba théâtre ba olobate est-ce que ba banga sele to bazo boyande bazaka na relation malamu te na fiston sai sai. Mon invité il s'appelle Randekita pour ya le ba rendez-vous na Kibotata. Bonjour. Bonjour mon frère. Qui mezali? Qui mezali? En tout cas kalamakasi hein. Vraiment. Na retour na santé te. Pour na moni pe na santé nzamba zo sala. Vraiment. Le bano est liboso ko bana d'abord on a recevoir yo par rapport à tout ça là. Na habité so ba to ba ozango réplique ba genre réplique. So ba ozango analyse. Le bano est liboso dans l'émission. Au pour émission na ko monango lo ba vérité. Lo ba vérité. Vraiment na sepeli comme on a Kobetox parce que oza amis de longue date to ebani vraiment bien. Vraiment, c'est ma toute première fois où yambanga na émission na yo, mais du moins to ebani. Na ebiska ka ba balandanga déjà ba ebi Randekita, donc biso ba la vérité to sera tout droit. Donc biso to ça ba analyse o ezali ke so mutalandi yango azongi na nzela. To yaka ko finga te, mais to yaka ko loba makambo ndenge ezali to sembolaka yango. Voilà, na tout non question liboso parce que so tali fiston sai na c'est le batumi balé wana yoko zana moi histoire na ba. Conflit nini est-ce que ça kama makambo c'est le alobaka na TV de quoi to banga to ça respect ba weiti alobaka na TV na za vidéo bazwa conflit na sai pona masirika est-ce que zaka yango to ezali kamo mususu o lelo nyoso to ezo sala ba te mais to lo bango ezali kamo mususu parce que masirika sa kufa ba wela mo weiti moi ça kufa déjà ceux qui ça bando wele tanga zaki na bon moi ça c'est tout à fait normal mais si comme masirika kufa li kamo ezo continuer ni nango si la raté ni nango si la raté et comme isko ba buzoba parce que ba popo na bango comme ko engager ba makamba et comme ko tsa ba buzoba bato mikolo bato batangi bato maele na buzoba ba langage na bango c'est ce que abaki mutama boke wana langage wana déjà nga eloko esali ke na telema na bandolo ba pona loba selo na kipaka etende basaba bakamno ninga maka fali ninga sablo ninga kipana ngate tika boy oui otala ninga maka fali ninga sala makamni tant zo benga fali mwana est-ce que c'est le d'abord une indication tant zo benga papa ya baninga papa moko boye obengi mwana wana et pourtant muto benga e bongo alekio na succès alekio na nyonso fali à cause de Selo na Moussa. Selo est animateur. Tout le la vérité. Ah, à cause de Selo na Moussa, la taille mon rendez-vous. Pourquoi pas? Tout le orchestre. C'est un président orchestre naïd. Ah, le basque on a dingue on a pas d'orchestre là, mais celui qui que tout le monde pas orchestre les pays bas il a monté ça on peut le. Ah, comment orchestre? Il faut que ça c'est le. Comment on est? Ah. Na zo ba combo. Pas comme la mission qu'on a commentaire. Alors, combo orchestre na e banité. À ça la rapé et loko moko te na musique a ajouter rien. Boyoka ki nini ote. Oye toye. Loko na ça la rien. Boye wapi. Boyoka oye toye. So ke na Brazzaville. Da sali ko clip na Afrique du Sud ya danger monengo wana te. Nzembo se bimi. Yo suka pa na yemo abetango yemo. So ke na Brazzaville okuta fali mtobeta na ferry ici. Musique la biso ekendaka na deux. Ba msu baza kwa ba ingrédients. Bandembi bazo bakisa te retirer liloba wana na sens ni bato musu bazaka ba ingrédients baza bandembi baza matungulu obitango lobi fali na fe obi ko bengi pe wera ingrédients non wera toko comparer na fali na ferete on ba bikolo ça c'est ba on épargner bango po era ngoyo non na sens ni na lobela musique eza ba génération fallait ko ça comparer fallait lula wera fallait za fanatique a wera comme suma mbona nini na papa te bien parler wa mukolo wala to tie bango na place na bango fallait ko ça rivalité na confiter aza mwana papa oza baboti babota lelo ko conquérir bato babota voilà en tout cas to solo la nani ngana tunaki ezali kamnini kota la sele azo traiter fiston sai criminel ba comédien pe ba vandi parce que pose à milier pe ozape mokomi okomaka même sous bato beli ba yebaka te non nga ça théâtre non bato beli ba ça théâtre te nga jouer théâtre classique na jouer na ba mola biso jouer ba théâtre biso ça théâtre o bato beli ba ça théâtre comme na ngomba ba coterie to tika biso ngo to kotala ba makamso to kotala ba technique mais ce que moi pour le français hein il va chancer Mbemba il va chancer Mbemba la justice de Dieu et là Yana donc ce que tu as français et même ce moulay c'est Léo tu n'as pas droit
aux en a droit na bande on a linga aux en a droit ya ko traiter fiston saïs na makambu ba propos oyo lobby parce que as parent tant ou bana na ba otalango ba monu nani ya bisa c'est pas finga kaye bon ngai na moni image au saïs a fingi ete na moni nde yaye c'est l'on dit à la parente et après bana na esuki bana ni maka après bana ni bana mama pasa so ta bata so comprend mam to loba na lobi boy na kotisi bana te bana na bana ba téléphone bana na batala ka télé soki ba moni ba propos papa na bango zo bana papa mususu et ça normal te mon frère tous ça ba mikolo oza papa tango tenir ba propos moko ya mabe na liboso ya bana tant bazo tala bazo ndeni bana siko ya fiston saïsa so amoni bana seleo bazo bango ndeni na landa Adolphe Dominguez azoloba ke jibe abeti mona fessé pona nini po atuna ki pona nini yona papa wera bozaka susute et ça qui passe na motema et puis pourquoi obeta mona pona likama ndeni wana mona na biso baba lelo bazongana seleo olakisi biso koza mal éduqué. Ah! C'est le hasard impoli. Ah! C'est le comme c'est le et comme synonyme ya impoli, ingrat parce que c'est le afinga wera. Oui, fait c'est le afinga wera. C'est le hasard onésime. Moi na bima pa mukuna wana onésime. Azanani? Onésime. Onésime est un pasteur, ça c'est un prophète. Combo onésime ambasala mukuna yango c'est le hasard wera. Tikabu. Donc baba baza ba mapasa. Ou ça la pasteur, ou ça la la réflexion pour la émission. Kosekate. Ngai salinga pasi tanga zo traiter ba elombe ba masumu ba zoba. Surtout ça. Batama boke. Batama boke wana. Sikoyo likamba papa mbebima ki ya Marcelo tango Marcelo lobaki na papa wemba awa. Tout le monde a soit que mais ce que tango ya traiter fait maboke ngalema. Nana lobi batata te wa bino. Ouais bino sko lobaki amake maboke ngalema, amake maboke bino batama boke donc ba elombe batu pas elombe za maître avocat. Bon dans un maître avocat. Batu batangi ba classe makasi to za ebele batu batangi ba classe mais un certain Célio autobi historique nae abimi na ingratitude c'est le atanga combat dit kérodité. Tikabwe. C'est le afinga mbuta likaso oya bimisa ye parce que wera tika c'est le. Wera. Album on va bête intervention rapide. Et puis quand est-ce que c'est le a intervenir qui? Ouais. Intervention rapide à boire quand générique à boire Aboka de. Aboka pour l'année. Alors bango bien que wera bando côté de Bill Clinton. Oui. C'est le babenga qui Rabbi ne change pas. C'est là bando qui ne poto c'est là zongaza toujours mwindo toujours ka salité. Omoni siko omoni. Yo te tant que zo finga ça c'est mutolo belo kwa zate. C'est le bon pourquoi babenga yo bité pourquoi bando benga Rabbi ne change. Donc bando benga c'est le Rabbi ne change pas. Parce que Rabbi ne change pas parce que poto zo ka mwindo. Ake poto zo ka azoko bouger te ka nenga ki ka nenga zo. Mais le loza muneni. Siko akoma ajani aute ko finga tanga lobena ajali kama jana bine yo soko milike banu nanga te obosa ba botala ka télévision botala ka batu mais passer de nile saloba c'est là comme makasi na pétage il faut bosser Léo azofinga même aba yo petit de nile sur ndeko na ngai ata respect omoni c'est Léo ba parents na yo bazate na bomoy tika ko fingisa bango parce que ba propos to tenaka ba mona maman éducation ba parents ba bokoli yo ndeni bate nga ko sablo na TV te yo na c'est Léo na ko za mukolo otu na ngana se ngana se le ngana koza camarade se le ke ba ya bengo petit wana c'est ça force na wana petit wana oui force mais te to yeba na ko benga te ayebi ngano ko nzeta mo besu kutu fallait so benge petit wana abenga ka fali petit pona haine ki motema mabe oyina omukuna bakuyina abenga pe ça c'est mwana na ça c'est abenge mwana na po alinga kite ça c'est abonga lokwa ça c'est abonga koma na bambongo ça ke passe na motema. Tu vois, tu as bon micro. C'est le oui, c'est pas la bouche ça a été né ya za mutaba boke ou za muta musique. Kasi po baza bambanda. Kimbanda kala ti lelo ezalaka ya. Donc ils ont confirmé kimbanda wana. Oui, mutalo papa, tozolo makamba wana bazo. Oh ya loba. Lobi ke masiri kabona boy pia komokota omwana na sala kuna za okomokota tina foyer ya ba. Siko tanga loba makamba baboto na mwasi. C'est le azaka na mwasi nanda. C'est le bon na désordre azala na eto alonga bandela comme mona poto impolitesse ça bana poto babenga papa na mona kombo papi fiston tonton junior papa do papa ezala raté nde ya comme une impolitesse sa poto
parce que c'est le afinga ka wera na ba mise nyonso ba longa pa wera muta finga wera quoi c'est le azate Tikabo. Je te dis la vérité mon frère. Mais on dit ba si ba bongisa. Ko bongisa lingi la sanini. Ko bongisa asenga wera pardon ko bimisa ngoboy. Na bimisi yango parce que na sepete na mais ba bongisa abi ba bango wenge kindaka bongo. Muta bongisa to monaka héritier akenda pa wera afuka melaye apese disque na to mona héritier. Ba ono so batikali to mona ba makamna bango te donc héritier nde mona malamu. Mais ono so batikali wana to mona makamna. Te babindo me ponde akendaka. Ah babindo me so akenda gloire a Dieu na mona ya babindo me na bika héritier nde ça va héritier vraiment na mona ki ba image. Et surtout babindo me bela ye pena ko tu fala ke nende liboso penza. Banga makamsusu. So Nathalie c'est le azolo ba arrogance c'est le belango c'est l'argent. Ah. Mbongo moni mbongo tinda muto ba na kuko a manqué mutu ni. A manqué yo mbongo. Donc basimi mbongo. Nani Didier Masira banda ko lela bi ba peti wana basimbi mutanga bakomi na mutangila bakomi ko manqué batu mbongo. C'est le logo lobisa mbongo. C'est là donc ne poto ke poto zoni ka ndenga zala wana. Lelo ne makambo changer nango kilelo c'est le akomo munene na ma santé na makambo sala wana akomi ko finga bat eza bien tende ko na vie to moni to père de venem so Chaka Congo lobi Chaka Congo kene ko zo corps ya café dodo ba boy ko pese corps café dodo ye mo wana kufi do yo pese lo lobi ko kufa nga lo ba rande kita rendez-vous na kitata papa lobi ko sala te redi a misa lobi carrière ya motope esila ka mandat pe silaka to moni nkokota ye awa te kokota ko bwaka Zilala, Zindombe, Ekokota, Monadu, Malembo. Sota le bloc wana. Meta mwa yawa bazongisi wenga ko kubwaka. Abwaka ete. Azobwaka mena niveau na obwaka na tele bien kokota. Te ma bazaki pe na mutala ke interview mo abi nzoto ezaki bien te. Oui, ya belaka. Abwaka suste bazwa ke ka pona image ya ndenge Pentagone ezalaki bato ba revivre lisusu. Mais na pincho banda ko bwaka ila asa subongo te. Wasko zo biso zo laksa sko se le ope un jour. Mbongo oyo za nango wana o etindi lo funda ko finga baninga keba un jour oko se retrouver na pasi bato na ba ko salisa. Biso to moni yango rande kita keba na rande kita rendez-vous na kitata. Siko nengo zo moni la sele yo na sai sai. Na koza na stabilité ya vie oyo pinaki akoli ba muninga ke oyo stabilité à vie so okende église stabilité à vie etindo to finga muninga stabilité à vie pe mutaye bango za te peut-être l'équipe fisto ça c'est na mbongo papa est-ce que toloba mama mbongo c'est le wana mbongo te so mbongo mais yo toloba ki mbongo nem te so sali bongo voilà le problème est bon mabisa li ba contexte mbongo oyo mutazui eza na ba dimension pe na ba niveau na ba suka nango yo kasi mbongo aza nango akokena Robert Nyondo mais ana mbongo. Tu vois? Donc, à comment on simba, comme la comparaison avec les cas. Les qui sont ça, ça. Il y a mon alobité, c'est le hasard d'un bon côté à les cas ça, ça. Asala nin. Ami ma batna poto, asala mamni au moni que me doit asala bon. Oh, asala cop na ina poto. Cop ni asala. Asala musala sur congolais sur ça. Musala ni asala ka. Mutonga ko ba mutaleki na bon za fali, ko ba faire. Ami ma ba mission na poto, après ça ba mission vie, asala ba mission. Ye c'est le hasard ba mission. Afuta ba mission. Même bina fila le qui c'est le oh bina file ka koko ya wer bina file ale qui c'est le bina fila me ma ba mission ba voyer c'est le me manani ame manani alors que c'est ne ba ndé de répétition même mission même mission c'est le banga na kota na pas bina file tika bo beaucoup papa tika va avancer ça voilà et puis si passe mais est-ce que tu as ba comédien et là nous ko bisa ba comédien ceux qui va toucher comédien balage koke musika te ba balage ba ba yebika Belfina sila oh pour lui on compte ça Belfina sila ba voilà ba ba yebi Belfina sila na kinga kati ceux kinga kati lo loba kinga kati ba fingeli bino ndeko ba fingi ndekote ba fingi na bino nyonso batama boke wana c'est que musala bosala ezama boke. Donc, pour nous, bango maboke za kenjir. Maboke comme un jir. Te, ya komba mutu. Molanga pembe fi maboke. Maboke ngalema. Soke bandi, na papa c'est le akota na ndako, na maman na kota na ndako, na maître ça 50. Akota noko na kinota la. Personnel. Maître bato kitoko. Soki maître za kembe c'est le aza comprendre. C'est le aza kola bien. C'est le aza kola na éducation. N'importe ce qui trouble ton bon, on est dans le bon mutu sali moi na ngwa comme ndengona. Mais conseil no ko pese poto moni akomo lo ba Robino a teka ba parfait. Pour Robino monte qui ba parfait. Et boye na boye bilo a toucher à mutu nyonso. Jalousie. Tant mutu on manqué un pasteur, a bangate, on ni pasteur c'est le
Tu n'as pas ce Bible. Pasteur na. Denis Les. Yo kana bisao. Nzambe ninga zawana a longola kalikabo atepa na moto te. Soka bengi yo okomi pasteur. Eke na kati ki pasteur na yo okomi faux. Etali nzambe te. A rojije o mukola suka. Mais ataki yo pasteur. Classement ba pasteur na Congo nzamba olongola te non so ba pasteur Congo ba te bien te mboezi mbie na longoli tambuluko ki na longoli ale jusqu'au ba sikatete ka ba ona ka ba to te. Donc c'est le tiezo finga prophète Denis Les so pasteur Denis Les a finga directement pena ke mosala nzambe. Ah la malédiction go. David nzamba boaki Saoul abwaki ye nzambe pena na boaki yo. Mais tant que Saoul a koufi David abandonné la salle, des zéros sont tombés. Ba héros bakoyi. Yebi Denis combien de personnes bongo ça metem. Yo respect nzambe bunga, ndebi no boya ba ngra na Congo bobosa na makambo. Boyo finga. C'est Léo bato musique ne sala bato bien. Musique e sala bato ni. Makambo ngolo malabo ma musique. Et bon c'est Léo musique a beta sala bato bien dit. Ala païen, wa musique e la païen. Païen otoba mamanzambe ezali ko mener ba âme vers le Seigneur. Ye musique a beta ba plaisir personnel ya moto c'est pelani biloko mo ezanga tina. Ko comprendre na mamanzambe te Denis Lesi c'est un serviteur de Dieu. Il doit le respecter en tant que mosala nzambe. Abiso ba kutani akobeta même na ba ko beta biso beto beta yo. Yo moni la c'est Léo. Yo moni na Denis Lesi. Tous avons na bandal. So yo beti Denis Les biso pe ba chrétien to ko beta. Au moni ba sakana ba chrétien na ba musulman ko ba lo wana imam. Yo ko mona na ba ko beta. O ba na imam ko beta yo. O ba imam beta imam. Ba musulman ba ko beta yo ma be ba ko boma yo. Voilà. Mais ba chrétien ba sakaba na ndeka ba théâtre ba sa ba so fingela bino ndeko na musala. Ba vandi ko na ba so pa ko na ba faux de terre. Muta sala faux de terre a BBC ba théâtre faux de on a un problème là-bas, tu as faux de terre ou bien non, comprends. Chaque tournage, Moutou ça nous ni na mais voilà mané. Basé belé, olebo sa babenga oni, olebo bo luka ba intérêt makam na bino bozowe laka faux de terre alors juste snipe ba bimisa so ba snipe. On ba fini ça criminel. Ça ipena ninga abimina. On mi sai asa jeune moya ko encourager na mboka na biso abandi théâtre na misu na biso a souffrir na misu na biso a juper vie na misu exemple à suivre témoignage mo boye sai sobe vie de loin ba bato muta ko sara soki muta bimi ameko finga sobe ameko finga vie de loin a zwanga mabe pourquoi parce que na moni bato na yo le lolobi ceux qui muta meko finga ba on ba zwanga mabe zwanga mabe. Net c'est le soit ça sous vidéo soit fini à moi maman ça. Ah bon? Oui. Donc c'est wana yo ça ozo prouver c'est Léo. Nazo prouver te maintenant. Tozo mettre en garde. Na mettre en garde na lingita kenzira ozo kene parce que aibi vine nenga bandaka et pas dit que road. Tout ça qui na ye to mona ki azaka animateur te. Tout de na la tiani mettre na zanani. Tout na yo c'est Léo za animateur na za mettre na yo na animation. Tout na c'est Léo. Mettre na nani. Oh. C'est Léo a ou t'as pas dit que Rod après à quel point à nani qu'on n'a pas dit que Rod a boire il y a kota ne ba rekita ke wapi asa test asa test ba kena osoye ba tuni nani siko pe ko sa longwe to kusuka ndenge ni siko nani ko boka na studio atie musa venga ba mimi na studio butu mo bimba fo so abwaki butu mo ma vient na José na lo makambo ebi abwaki butu mba iloko zo kota te wana c'est Léo lobby na ngonde. Allez. Parce qu'à mémoriser que ba criper ko sa banda boire que ça ba crime on peut pas mouche ba peut pas mouchoir ba to ba bi retrouve ka wiriko boye biango ba sala clip na bango na point ya wana pas dit que ya avez pas dit que pe ko sem t'avais pas dit que tant ba beba na longo na nzoka album wana yango pe kaka retrouve ka wiriko ba boaka aboka ba même cri. Et bon, soit Boratala, papa, zombie, versi pao. Yo papa sina moto. Ba kasi yango na ba cri on a pe ko se. Voilà la dit fobu na bord na ba bandana. On a le bibo ezwa album wana. Ez album moko Shabani record. Au moins on a deux chansons ya Show Rambemba. Mandundu talanga bane. Allez, dance chanson ya retrouve Kawiriko ami Didier oya boité na bandana
na immeuble jamaniste de Pango Elandi. Après bango dit que des chansons. Ce que là ba cri ya retrouve et ça ba même cri o ils pas dit que parce que animateur ou pas dit que yem ta kende ko boka na retrouve. Parce que ya zuka casque tina matoi abandi koyoka abi andi ko répéter parce que zaki petit mo abandi koyaka répétition ayoka ka ba cri atanga ba cri. Ko bene petit. Nabi azali tangwana azaki mwana muke ndenga azasiko lelo papa azaki petit moko ayaka wana woni bano ba kota répéter ba fanda na set c'est loin ton répéter na ba ngembo ba to ndo répéter na mapangu ba répétition ya ACT banzai boy répétition na pesi mbote na vie na ngai vie na ngamo wazaka na bandal kuna komone nani ba na ACT banzai akombo kimi ngai kombo kimi roi mantele na pesi mbote ti lelo azala wana bandale roi mantele ba to ba répéter après tout le monde va répéter c'est eux beno yebisele yo très bien aibi nga tango tala aibi ke wana rande kita aibi aibi bela wana nda benga nuko aibi wana nuko bon tokomi na biso na suka mot clé oyo peut-être sepela kité yoza muto vanda na bango zara bango sepela été na sortie médiatique ya Célio mot clé ni bato ba ko retenir la sepelité Célio makambo lobeza makambo toko solon entre frères na liboso caméra te ko benga muto criminel ko benga muto violeur koloba na musala o bato ebele basala bapesa ba vie ya bato koloba ke bato maboke moko boye maboke za insulte te maboke za injure te ezali kombo ya muto asala ki rôle na ye et pesa succès bato ba adoptant ba komisa ngo lokola règle ya jeu wana basala ka mais toyebi ke ezaka ba série monsieur za ba feuilleton monsieur za ba nini ba kombe belé ba kombe ngo par rapport à ya ndenge ba basala ngo mais série wana titengesa na RTNC toyebi ba théâtre nde banda osalama donc ezaki théâtre alors théâtre moto wana asala ngo kitoko makasi ba komo benga yango maboke toketala maboke bandi so ba tala muta maboke wana ce c'est-à-dire ndeti olwa mo pamba muta fulu mo muta zanga tina et pourtant ba elombe bazawana ba vie masumu ba kimbante ke René Molinga ba mangobo ba to minene tanga pe basi ba mama mengo mama pembele ta ba mama wana ba mama bipendo o ba utopese cadeau le qui problème ba pesa ma bipendo cadeau pas nan ba bevi et le qui problème pas nan sur la émission ya faut honorer ba mama ba sali musala ba mama na to perdre ba mandola ba kei ba mama na ba kei mandola ba to bandi théâtre na radio ba kei ba jouer le côté so ba pesi bipendo c'est à féliciter maman impala voilà na yebi ba komo ebele mandola lo banzo te to fana na biso zaki na inga ba bazaki na sima na misoki na kota misanda soki na sima kuna so na avenue soki nini bon c'est Léo en tout cas ko bandi yango souste ezali manque à respect na ba mikolo soko za muto na courage retirer ba biloko na leka pena senga ba pardon na oya lobby criminel violé ki noko na bino mutu akendaka prison makamba lokuta totala procès toyebi totala makambo gagnani pe procès mais yo zo ko benge violeur ki nani na yo eloko nini oyo zango eloko nini pona mwana bato et puis fiston sai désormais olande mission o benga biso bato après ya ko takese le yo te pa bazaka au moins c'est sami muta côté la zate ko bilal ya yete ville la lobité nana lobité biso bato lobby tant peu comme mama mutangi la benga biso so c'est le meki non benga biso to koyela yo to côté la yo mais c'est pas normal ko finga eza éducation te eza ko finga ba parents non parce que muto za éducation aibi ndenge ya ko reprocher mutu ndenge na ko lobela mutu mais azo la kisapena ki bosoto ki balabala na télévision voilà merci beaucoup bambote quand même bon nga pesa na bambote te na pesa mbote la tant koko papa lobe René Molinga qui mentait que en direct de Londres donc ce naza boy c'est grâce à lui parce que ayebi au mwana imta bokolinga imta selinga makambo ebele tina za bo ce code parce que biso neto kena so na ndinga na nzela malamu to te ya balinga otinda biso te biso foso moi qui si moi les titres na lolemo neti Bellevue no zo ba Bellevue za pire mutu na ngai nazali responsable ya groupe ya mboka ya Apo Firenze. Ok. Ngai c'est Randekita, c'est le réalisateur Randekita effacer le tableau. C'est moi. Donc Bellevue ayebi to sala ba film na ya Apo ayebi menga linga na okay wedi sate okelanda kai. Apo ça rande wala mutu no kendaka te.
bon moi on déjà te comme le ba champ de tir moko boye comme makambe belé et puis on tourner na film pas on benga ba on so benga sila a bengi belfi a bengi sobe a ben ya benga ba to belé a pinza ko to moko melo te ba to baleke belé ba star baleke belé même si isa relation aiba ni mingi ba irsil bayaka na la chute de Nikon film tout ça la chute de Nikon to que nous tourner on a ma tête na ba amour après te reçu son art belle vie voilà benga déjà amour amour na poto benga qui pona obili kamwe komele ete amour ni komele amour oyebi angote na ebité donc si c'est mission na betelo liso na voilà merci beaucoup na batutu bolanda ebiso merci beaucoup na réalisation Pichum Voama Alembaraté Migra Malunzi Papa Nenis merci beaucoup na bino tout je crois bien isa ce que les ebino vraiment doit comprendre théâtre atato fingami atato sainenge tout ça batu ya malonga parce que na kati ya théâtre oui ba ya mabe bazalaka ya malamu pe bazala ezana bato pe na ba sacrifier vie na bango na théâtre leti ba fiston ça to yebi ninga zo pakola makala ti na ndenge lelo akomo mema bato na poto donc mutoko le kana TV t'a traité criminel attaque ou to sali o mabe ndenge nini au traité mutu criminel c'est pas bien président Ukraine c'est un humoriste le quoi président fiston ça mais les lois sont kamamboka le quoi Ukraine donc merci beaucoup na bino tout merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco merci beaucoup na Annie Malonga depuis Montréal, maman Passa, maman na Élisée Lombula, Davina Lombula, David Lombula. Merci beaucoup. Na binotu au Bolanda Kibiso, Sokinza Mazungite, tu conseilles la binokaka, bah émission à Boiloba Vérité, tu écoutes dans la prochaine occasion. Bye bye.